Lelo. Lelo, papa ya Marcosis aza incomparable. Bon mata, bon kita, bon mela, soki bon mimela, soki ninye, soki bomba retardé, mais kabino. Fali Poupa aza incomparable. Tozana artiste moko, asalaka chemin na ye. Azo tracé chemin na ye. Et tozana artiste mususu, ayebi ko tracer chemin te, ayebi ko landande chemin ya l'autre. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi, ils allaient dans la mission de la presse. Gambela na internet. Déjà le nom est distribution sur Gambela na internet, c'est-à-dire les ali bongo boutique oyo bandeko ndeko na biso aza awa na Kinshasa avant d'être disponible pour na bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka boza na posa ya kosala provision pour na ndeko na yo pour na famille na yo pour na ndeko moko talaki na télévision monika to passer un mois difficile mo apporter assistance pour na orphelinat moko pour na homme de vieillard moko oza na besoin bakende tikela bango biloko kolia Gambela na internet eye pour na yango donc bobenga bango bobenga na plus 243 99 75 56 493. Je répète, plus 243 99 75 56 493. Place sur ça, besoin de l'euro coma au Bengi Bango dans les bons. C'est-à-dire, bah, assurer l'eau, biloko au sombi et puis bah, assurer l'eau, biloko dans la place où le sommet matière qui est. Donc, nous, ça la donne orphelinat, nous, ça la donne homme de veillard, la gloire au lia. Bah l'osso, bah semoun, bah huile, tout ce que vous voulez, bah miliki, en tout cas béni bango car on a numéro na PC, et ça le cambo sérieux celui Vincent Lobby c'est que rassurez-vous que bah mes appels na correct, je pense à les jours qui viennent, tu retires la monnaie spot na bango et bah nous le cas tout moment donc bon mais c'est na Gambela na internet, au son du bilo on a osé la poto tindika mbongo na yo et bilo on a comme après maman leki, bilo on a qui n'est pas tata moi c'est qui n'est pas maman pas papa la biso, to pas maman la biso, toi qui est un orphelinat, toi qui est un homme de veillard moko. Ou bien Gambela internet, bon maman la moi si mon téléphone, ou à quoi expliquer bino nini na rosala pour que bloquer comment souci ezali bobengi Vincent pour na détail mususu par rapport à likamongo to bengi Gambela na internet. Chers amis téléspectateurs, le lotoyer pour la dossier tozalango il y a ndekonabiso. Salut et bienvenue chers amis téléspectateurs dans notre émission les news des stars na chaîne Abisso. La voix du peuple. L'actualité est dominée par rapport à l'événement à Ferrego, là où tu es dans stade des martyrs. Et comparaison, ils ont ça la Makassi avec Oyo. Fali Poupa Beta, Toba au stade de Beta Mava. Dernière sortie médiatique, il y a Ranson, Oyo Tomoni Bazana de Bezowanga, Oyo Ranson a sali classement na ya lobby premier na ba stade, Oyo te Beta Minamboka, il y a za premier. Deuxième, ils ont bon papa chéri Jimé puis puis troisième frère ba batikali ba yebi ba monde ba osala. Est-ce que we ranson na lobby à solo, est-ce que we ranson na lobby lokuta na plateau na biso na bengi moko ya zapi artiste musicien na kombo ya Yoro Swag Yorobo to robeta na ye actualité tout ya musique et to en répondre biso en fait ça peut point de vue na ye par rapport à classement we ranson na sali Yorobo Swag. Bonsoir mon frère. Salut mon frère. Boni. Ouais, ça va bien. Ça va bien par la grâce de Dieu. En tout cas, ça se voit. Hein? Après plus de 2 ans, je ne sais pas si c'est 2 ans. C'est 3 ans. Et Monique, toi, tu as honoré la plateau de Bissou Sika. Donc, ça lui bien. Non, je suis très content. Je suis très content. Je suis venu, en tout cas, d'avoir répondu à ton invitation, mon frère. Donc, voilà. Dans ce pays, là, on a que plateau, na habité na compara, on a nini. Vraiment. Attends, na poto, na plateau, vraiment. Et encore na kendaki on a zongi mo maele na bon la zongi na bona sala loko sali soko le kabango loko la bango
te koleka kutu. Yo soit nangana tout na question moko. Na na deux artistes musiciens, vous avez plutôt tube na yo kuto boto salana Serge Beno, il y a Bidjan la Lingandi mona makasi. Les Fouendende. Ah, les Fouendende. Yango na ba ibet. Eh. Au moins le linga makasi bazo yiba. Sauf que basalo ko bakiti vidéo parce que ngana na ba vie. Ngada na leka ba vitesse. Vitesse nanga tsoka makasi. Bango ko bana sima, bana se bakiti sipe vitesse. Ale komi eli Fouendende. Alors que zaka makomala li Fouendende makomadadu. Mais bah garder combo sauf que na titre na ba changer pour zelo ka muyibi. Ba ko chape même titre traité. Allez ba pesa sur bu sotobi sur bu korobi sur je sais pas quoi. Mais en tout cas crinde ba ko ka changer. Et cri tika liga eloko yorobo. Yorobo swag artiste musicien. Créateur le dieu du coupé décalé congolais, le maître de l'Afro House. Parce que moi-même, j'ai fabriqué Afro House. Afro House, c'est ça, oui. Afro House, c'est style au lelo, ozoka et kangi mukili. Style nyos ozoka batoba bina lelo, okola ba sud-africain wana, Afro House. Donc, on a créé kango, batoba ibaka teke ça la succès lelo. Parce qu'on a créé kango 10 ans passés. Ce que mon aga, mi balem peint. So tali ka nzembo na ngaya mi balé. À cause de manana que tout le monde a craché dans pour de mon frère. Ba maman, ba chérie, allez fais les poils. Yo kaka instrumental wana. Yango moni e cartonné na. Ba tutu ba komi na Afro. Ça dit que comme si watu ba ko yembate. En tout cas. Tum. Mabunda sima. Nako bambola yenga yimoko. Tala style le koroni le. Ba tutu ba limba ça la même style. Mais tant la banda qui ba bi a o musique ni susu. Te oza musique te. Ah le tala ba critique bele. Lelo ba tutu. Koto musu na ba yembi soki misili, koto musu soki dongo soki ba style la ngai. Il reçoit que n'angina identifié. Donc ça veut dire en un mot, faut m'appeler le faiseur, et puis en même temps le dénicheur de talent. Vraiment. N'angina ce qu'on a identifié par rapport aux artistes musiciens Fally Ipupa. J'ai remarqué depuis un certain temps, surtout au niveau Afrique, Awa, Brazza, partout au monde, comment Cameroun, Mali, Abidjan. Sogomoni Fally, faut mon ara européen, voilà. Sogomoni Fally, faut mon euro. En fait. Comment jouer le ligne peut mener à Fally Ipupa? Alors Fally Ipupa a un grand frère Oyo que les loyo a le seul, ça pour te dire déjà, a le seul artiste. Moi je l'appelle grand frère parce que Panangaï qui est artiste et ngane izalati. Izali kamba yaya na leki. Mais surtout bito que on a nenga normal, ça dit que Fally Ipupa professionnellement, il est le seul artiste congolais qui émergent les talents, c'est-à-dire que ce soit les jeunes talents, c'est-à-dire qu'Aza vraiment officiellement, massivement, le guide suprême qui nous apprend à évoluer vraiment dans la musique congolaise à l'étranger. Parce que je pense que parce que j'ai soutenu tous les frères. Moi, je dois à quelqu'un. Moi, je dois pas à quelqu'un. Les seules personnes que moi je dois, c'est mon Dieu. De m'avoir envoyé sur terre. Aebi, Tina Tindela Mokilo. Mais au tout et puis à mes parents aussi. Pour que un jour, à la récompense, ne va bota moi na bango. Mais na bateau tout batikali. Tokuta na sa drapeau ne balba na armée. Yo utinzela na yo ngana utinzela la ngai. Lelo o fierté ya art nanga na ce que je suis devenu. Je rends hommage plus à Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, qui n'est plus là, qui était un père pour moi. Et puis il y a son représentant valable que tout le monde connaît,
Raïs Joseph Kabila Kabange. Ainsi qu'à tous les Kadogo, les Lopé Bagoma prêtre. Ndeti, chef d'état-major, vient dans la Christian Chiwewe, Mokonza Mapinga, Kadogo. Vous comprenez? Tana otala ba vient dans Bachiko Chitamboy, Kadogo. Tana otala koto mususu ba Yav Filemo, Kadogo, ba vrai Kadogo. Comprendre? Donc, Ngamoro, et puis côté Bango Baza, ba ebi que petit na biso comme star. Ngape côté Nazara ebi que ba vient dans ba koma ba prêtre. Ya Mapinga ya mboka. Surtout na hauteur autant la discours moko ya chef d'état-major Christian Chiwewe, discours na hauteur au sala ya suka awa, oazo beta cete côté ya armée que Aline Komonate, ba vagabondage. Et puis na bateau bazo utiliser ba Mapinga alors que Mapinga azana droite ya kozala na sima ya indien to ya libanais. Omoni. Donc du coup Nathalie discours à Mokonzi Mapinga, le commandant suprême chef d'état-major, n'a pas fort, n'a dit non, en tout cas, c'était le moment. Parce que, tous vivre dans Mboka Moko Lelo, Fachi Béton, à là, c'est vraiment que, aujourd'hui, tolérance zéro. Et puis, on doit respecter vraiment Moussala et l'État. Tu vas banga l'État, tu vas tambola la droiture, et puis, la loi Mboka Nabiso pour la. Donc là, c'est là qui, en tout cas, aujourd'hui, je pense que tant qu'on lobby nanga, Moussala Yoro, ben c'était, je suis à côté d'un grand frère, au Ayebi potentiel, il y a talent. Au Ayebi, respect na crédibilité, il y a un talent. Au moni, ils ont un artiste et belé na ça, bazan a talent, mais bazan a battu pour promouvoir bangote. Au bako tindika bango, bakende. Non, peu exemple, moi, on a un Davido, ça n'a foutu un franc. Oh. Oui. Vous avez un Davido? On a un Davido. Ça n'a foutu un franc. Nous avons un Sidiki Diabaté, le prince du Coran malien et de l'Afrique tout entière. N'a foutu un franc. Ok. Donc, Kutani, nana banzemo na ngai papa. Donc ce que nzamba songi, yango moniti naza peme na fali wana. Parce que le oyo pour na kozwa un bon manager, faut oluka inde peme na bato ko fali. Pour na kozwa un bon producteur, faut diembe la fali. Pour à travers fali, place ya kenda ko sola na bato o mona kaka. Déjà fali azala soka zo beta na podium na sima podium neto na vestiaire, au mona déjà ba booker, ba mécène, ba te belé ou ba découvrir ba talent, ba zala déjà na propulseur ya musique africaine. Donc au mona ke muto mso aye na cop, aye fali cop boulke, ah non na ina beta na mboka tel. Mais déjà na concert a fallu à découvrir un jeune talent très très efficace à sepeli peut-être à joyer na makambo. Donc yango monique vaut mieux être auprès d'un champion qu'être auprès de l'échec. Parce que dis-moi comment. Déjà, TikTok, dis-moi qui tu fréquentes, on te dira qui tu es. Côté Moussoustoyoki, si tu fréquentes 5 voleurs, 6e sera toi. Si tu fréquentes 5 riches, 6e riche sera toi. C'est comme ça dans la vie. Et tout le monde qui reçoit le paiement a fallu à jouer une opportunité belé net que ça la collaboration en tout cas paiement a fallu ils ont raté au bureau a fallu il y a ébélé déjà pour nous bisa OK au début ngai ko koma massivement paiement a fallu je pense que Eza à partir de 2019 hein. Parce que période moi te dit que changera moi langage avec Fali. Au période moi on changé moi langage te. Ngai ne na raboy na zalaka na eloko moko na lingate dans la vie. Na lingaka, j'aime quand je respecte une personne, na zora sincère na retour. Vous comprenez? Nga na kobeta passé na ngate ni parcours na nga parce que aujourd'hui, je me contemple de ce que je suis un artiste. Un artiste est reconnu dans le monde entier. Un artiste est reconnu quand on a Congo parce que bah trophée à Chenga na palais, n'azouango ni na théâtre de chez nous, ni na Maboke Award to musique award to Ndula Award to
babiloko ba mise en scène na biso ya 4-5 journalistes bazangelo ko sala ba bibo to cha moi 5000 na biso emso ebote la biso likonda. Donc ngana zoka ba prix pena place ozomona ke ba awa eza makambo ba nigérien, awa eza makambo ya ba sénégalais. Mais on dit que sénégalais on y a voté mutunaï a qui voté un certain Yoro Swag naba prime na bango ya musique na mboka na bango ngaba obenga que non en tout cas ba fanatique na yo ba faire gagner au trophée. Donc du coup c'est quoi le problème? Ngai na otala na fréquenta ba vie wana tout vie moko ta yebiso na musique ya Congo oyo qui na fréquenta été. Et pourquoi quand il tout a fallu quand même na fréquenta bango tout et puis na fréquenta teka okasa mutu moko azozela. Ça veut dire que j'attends ba pianga ndeti ka Versace Toulouse na pe mina Versace Toulouse pour na zo makambo. Ça veut dire que même pour na kolia nga moko faut Versace Toulouse akansa ngai, même pour na ko voyager pour na ko melala nga Versace Toulouse faut akansa ngai te nga bongote nga ezake na yepe mina Versace na yenera makambo. Donc Versace soka la mpia ka kotela. Donc naza pena artiste ote ke aye ko kemanie te artiste oye ko apporter. C'est ça que moi je faisais avec mes grands frères. Bah viwana tout au monde la musique à Congo. Et puis ils m'ont pas renvoyé l'ascenseur. Ils allaient quand aux aura ba PC lengo. Moi ba PC lengo non petit yo pena featuring na Robert Sayo donc comprendre. Yo za maloba ka ya bongo. Ba maloba sans avenir. Mais comme na mutu moko na bangaka nzambe parce que les leçons de la même génération a passé nanga mingi bazata. Mais lelo un kadogo moko boye qui est venu en botte à caoutchouc aujourd'hui c'est une star. En tout cas ko beta na olikuta o sano makambo na yo mais côté mususu bana bakonzi ya mboka na biso pena bavandi bayoka ba musique bango bayokaka. Et que yo po betamité mais Joanna betami Yoro un peu c'est vraiment pour te dire en un mot j'ai commencé à soutenir ces messieurs que vous voyez aujourd'hui on a bien pena guide et ça se voit qu'aujourd'hui c'est le guide de la musique du Congo, de la musique congolaise et pas seulement la musique congolaise mais même de la musique africaine parce que ngana zalaka na voyager na que na bamboka à part Congo Kinshasa c'est bamboka na biso ya ba West Af au mona pena que pas na bango en fait leader la musique na bango fali deux hommes na bango ça na ba makambo na bango ba olinga ke star na bango mboka na bango azala loko la fali donc na mona makambo ebele ka ko za pembe na tata wana oyo ke epesanga sous force et fongolanga sous misu na yebi na musique ke oyo un mito oyo responsable oyo kosaleka oyo boye na ndenga musique alors que so na vandeka na Kinshasa na zolandaka ba ve na biso ya bango bazomela yo vandika pembeni bango ba osolola yo vandika pembeni bango ba sala vandika pembeni donc ça veut dire que so na yeka mutu zakon mutu moka ba lèche bot lelo mena sala parce que bango moko na ba carrière bango voilà qui a percé. Yoro Swag l'artiste musicien Ferregola a tout au bêta stade de Martinaye, tout mon émission sur l'équipe. Et aujourd'hui, c'est moi polémique, moi zongia, vraiment là, ça sincère, a senti bien la tension, moi rebota minakin. Quand les gens commencent à comparer concert et à Falina et à Ferregola, tu trouves que ça comparaison mon normal, les gens à place ou bien des jugements na les batuleux baromo ça là que il y a photo à le biailler les qui au guna biailler les kaki. Comment vous trouvez cette comparaison? Est-ce que Lelo, Tokoyi, ça la comparaison là? Bon, on a peine dans la musique, la biso, on a ça la comparaison. Il y a les deux événements, il y a des concerts et stades, on est des trucs. On a ça là, des événements. On a ça là, des événements. On a ça là, nous bango moko en tant que bar artiste. Babande la wapi pour toi comme un événement et puis pour on a comparer makamuna bango. Vous comprenez? Tous un artiste moko à ça la chemin naïe azo tracé chemin naïe et tous un artiste mususu ayebi ko tracé chemin te ayebi ko landane chemin à l'autre. Il y a deux choses différentes.
Sauf que vitesse c'est à mon côté. Où a tracé chemin naïe, Aza déjà na 100e pas et l'autre à la Naraganzela naïe a bétindé un passeport. Ce que ça on comparé à mon andé. Funa bando comparer depuis le début à carrière. Nana sala chemin naïe nana landara chemin. Muta sala chemin naïe ba tout ba qui a fallu pour pas. Oya banda pena na droit chemin. Yo kana premier album a vinaï. Droit chemin. À l'axibino qui nzela o ngana zui. Et ça, droit chemin. Je reste dans la droiture sur mon chemin. À Bandin Zelanay. Banda, banda. Batouana pe moussous au début. Il y a qui n'écoute ça là qui t'a. Bazaï qui n'a pas nzela na bango. Sauf qu'à un moment donné, il y a dans la vie, on ne peut pas tout le temps kolobake. Johanna ala taka bien. On ne peut pas cotiser ba système d'être que Johanna ayemba bien. Musique ezaka kakoyembate. Faut kotala tous les critères. Tous les critères artistiques. Papa yembalobaga ngo alobaga teka so yembaka bien c'est bon. Alobagi te faut yembaka bien, faut zana kentu yangolo, inzo yangolo, makamno yangolo do mutabimisa concept wana papa wemba pe sonam. Atika yango muta contribuera à époque wana zalakati. Pour le bas, il est là pour changer l'histoire. Fally Ipupa, aujourd'hui, il fait la fierté de la musique congolaise. Sauf qu'il fait encore plus la fierté de la musique africaine. Parce qu'il a joué des rôles. N'est-ce pas que Aza Congolais pour abotami na mboka nae, akoli na mboka nae, abimi na musique kaka na mboka nae wana ya mabe. Mboka nae ya mabe wana oyo ba futaka musicien te na ba droit d'auteur. Mboka na ye oyo wana ba respectaka penza via ba artiste te. Mboka na ye oyo soki musicien akufi fo basalele ntisani. S'il vous plaît, tokoki comparer muta bongo te oyo ake na bango tina sommet à réussir. Et que lilo, bonimbo sala ndetike, bon, c'est grâce à nous. Ah, c'est grâce de là où il a commencé. C'est grâce à là où il est passé. C'est non, non, non. Soyons sérieux. Na vie ba calculer à mutu bongote. Mukolo. So lingna juger concert, il y a ba jeune talent au auto tanga auto beta mao. Donc faut na ba juger parcours nyonso. Ça veut dire que Fally Ipupa à Beta Stade de France Yemoko. À Beta, n'a pas leader, hein? Il y a pas génération a été. Dans la génération na Yemoko, bah inviter des personnes. Bato msu botanga na musique lelo, bazala ino pas leader na bango. Ba Beta, donc leader na bango, à Beta na Fally Ipupa comme ba collègue. Ça veut dire ba bengi groupe à Fally. Bengi Fally Ipupa sur scène. Bengi pe groupe na bango na leader na bango sur scène. Sauf que ba kombo na bango ezati. Ce sont comme des moutons derrière. Donc boké senyangwana. Donc quand Fally Ipupa a combattu tout ça là, et Fally Ipupa il est arrivé à un moment donné, il mérite le respect. Le respect c'est quoi? Ça veut dire que bomoni bien comment j'ai bataillé. Et puis tu sais très bien que ceux qui le loba, ceux qui le lo combo ya musique à Congo. Tout ya Congo et comme zonga na moi histoire c'est parce que ils ont ba pilier le rôle à Fally ceux qui a beti na ba mboka tout ya mindele po ba mindele wana to presse à mindele wana ba loba faut ba ça la référence na Congo un artiste congolais mbala moko drapeau ya Congo et puis ça va continuer et puis ba komota la moi ba na Congo au pe ba kombo bimaka. Donc c'est pour dire quoi? Je ne peux en aucun comparer vision ya Fally. To makambo Fally asala na musicien moko. Nga na mona na ngate bino nde tozana bino awa depuis musique banda ti lelo. To mona na biso ba spectacle ya musique te, to kombo ya musique to ya groupe moko esalema. À part ba vient na biso o ndeti ba Luambo.
Makiadi oti lelo yo ba américain ba betara lisolo tata wana ba concert ezanga na tala na ba chaîne même l'homme a beta concert mindele na mindele muto munda zati plein à craquer na mboka mundele à part ba vie na biso wana ba papa wemba makambo basala au mona penake ba Patrice Gabriel ba nani ba massa na ye Peter Gabriel et ba Peter Gabriel donc au mona penake ba star minene ba Johnny Hallyday ça veut dire que ayebi papa wemba na kombo siko totali nani totali à part ça nani susu la musique mboka na biso ba ve na biso ba tabule rochero muto oyo kutu na Côte d'Ivoire abimande tikaza ivoirien parce que le premier artiste ayemba président liboso Côte d'Ivoire. Mais faut citer aussi papa place fallait pas outa. Bon, sikoyo ngana pesio selon parcours une légende na pesio selon parcours ya ba légende oyo ba nourrissa musique y compris na zo pesio tana ba no ke ba nourrissa musique ça veut dire que aujourd'hui ba vena biso baza bato oyo na ndenge ya respect, ils méritent le respect parce que ils ont vendu notre pays autrement. Si ko omoni place ngai na kokiko beta ba chapeau na bato oyo balinga ko étouffer talenté, c'est-à-dire que moi je connais des personnes qui étouffent les talents des gens. Je connais les personnes qui aiment pas que les jeunes talents émergent. Yebisa ngai. Yo lingana ke jeter ba fleur nanga na moto o na ebike aza irresponsable ya makambo oyo ke yo kasi combien de talents bazawa ba vie na biso o tout obino boyebi na musique kala o lelo baza vivant bato mususu azotala ke soka bika na fula petrol aza na talent black il a de l'argent aza na carnet d'adresse ça lui dit rien. Un peu sur la makambo pe dégâts. Pour fierté wana azanango pena que non les leçons azoleka ah mais tu sais que c'est lui là c'est grâce à lui. Mais yoro tu vois quand même place wana ngana yo tozala sincère surtout le but total en terme ya ko fula ya ko bimisa ya ko baisa ke ba mise ba yebana to comparer jamais génération ya ba leader ya wenge ya quartier latin il y a Viva la musique, si je peux citer que ça, na ba leader ya lelo en termes ya refaire propulser ba musicien parce que lelo ba musicien ba simbi musique ya Congo to yeba bango na ba orchestre na tangi mais so tali lelo ba musicien baza pa na bango so to bi total ba musu ba sali ba 17 ans na ba orchestre musu ba sali ba 15 ans ba 13 ans c'est vrai que toi la moto ezala mais en termes de propulser ne to yebi to préféré génération ya ba wenge na ba quartier latin que ba oya baza lelo. Donc quand vous me dites que ma vie bon moi je pense que avinayo eza avinayo avinanga eza ya avinangai. Moi je pense que Dieu sait ndenga sala makamunae mais je ne pense pas que lelo oyo ba vie aux otangela ngai il peut se permettre à aider une personne qui en manque. Ba époque wana on n'était pas nazalate na ebakamba musique te ngai na génération nanga na monika ke non Fally Ipupa qui est en train de vouloir à soutenir les jeunes talents. Il y a pour promouvoir bango, il y a pour ça un coup de pouce na sans même à penser na retomber, toi penser même na récompense. Ça veut dire que après ce coup de pouce c'est bon. Après il y a des gens que oh batanga mape bazalaka ba liberté. Oyebi que na musique amboka la biso, il y a batu mingi babo sanaka.
ozala oza bon chanteur mais estangema te ozala leader. Peut-être une vie et ça kaka faut la paiement na moto. C'est ce que je venais de dire. Voilà, donc c'est pour dire quoi? Mais c'est on a débat la biso aéroport. C'est pour dire non, on a la limité. On ne peut pas comparer Fally et Ferré aujourd'hui. Non, on ne peut pas comparer. On ne comparera Tina Liwana il faut bon comparer Bangote. Mais là, maintenant, on parle de la comparaison à carrière, mais toujours dans la comparaison, la comparaison, il y a deux, Babeti et Sika Moko. Voilà, Bata la concert Fala Betaki, il n'y a même pas une semaine, Bata la peu à Betaki, il n'y a même pas un mois, Bata la peu à Beta, pour toi, on juge, parce que, yo mutu babeti yo plus de 1000 coups. Au Betika Likofi Moko, après, on le dit que non, c'est bon, tu remets égalité. Yo kasi pena ba juge on ba na o ba vanda na tribune ba boxeur wana ba on peut sentir ba peut sentir ta donc le kofi moko obeti mutu da nya to yo plus de 1000 coups sentir les pas mutu nya to 1000 coups ils ont son attente devoir à domicile Fally a donné à la musique à chaque que devant oye ka mutu fa longola ngote Fally a déjà devoir à battre tout. Vous tous, vous êtes dedans. Donc, oui, ils ont la continuité. Oui, que non, Fally, après ça qui biso devoir. Après ça qui y était, biso tout. Devoir, il y a Roland Darabatras. Il y a Robert Darabatras. T'as la bien. Babandi, au monique, Babandi na Rolanda, billet. Babandi na Rolanda billet. Balanda podium. Balanda même introduction à Fally. Nenga lata. Balanda ndenge Fally asala ki oyo auta na bango côté kuna. Balandi etina ndenge Fally ndeko na biso mwasi Charlotte Banda bon pe baye na les chanteuses na bango paka Juma. Balandi ti ndenge Fally amatsa mwana na ya mwasi. Alors ba anglais boyi mwana na agobo mon anglais. Ba participer medini na bango. Faut mona ke balandi na nyoso. Ti na suka. Sauf que place pour que Sénégal na biso na bango ezali. Ça veut dire que VIP na biso était kama na mbongo. Concert ya Fally était kama na mbongo parce que était kama wapi. Donc voilà, to vendre tout mon mukina était kama wana. Mon frère, était kama wapi. Mon frère, au rota la bateau s'il te plaît. Ah, peut ça c'est yo kangai. Oyebi que concert à Fally soki olobi au foyer d'archive bateau baya concert à Fally 5h ngana 5h na libosa stade. Donc mutali bossa nyata makolo na 5h na stade nga. Na cha live même. Na Facebook na nane na komi na nenge na koti na nenge na keti na ke mona producteur to ba na producteur a koti na kata live na pour photo etala côté bambila baza papa il y a pas de billets d'abord on a pour expliquer moni bato balobaka radin pour na ngai producteur à stade Fally ala radin à niveau moko il permet même pas donner 1000 francs. Donc ça veut dire que Azan peut nous rendre comme Belge, un Congolais mais n'est-ce pas la Belge. Donc à autant la nenge batu bazo kota na tous les portes. Musala ne ko kenda na ba porte, inga na sala live koto. Ndi batu ba tombola ba billet, ndi ba kota. Na tikala ko mona place moko te. Oyibe loko wana sala mari même na Braza. Na mona place moko te. Niveau ba petro bazaki libanda o bana ba moyen te ya okota baka libanda ce na amituna so que zalaki ndeti concert ba jeune talent on a total ndenge ba fo ozomona pena ndenge bazo filmer concert na bango un moment donné bomoni mbala moko engulu pa oza ba okima guerre na porte ya VIP. Bon, je vais juste ma podium, bato bazo kota, au moins pena bana maki, bana ya effet,
o bateka ba shimbo ba nini bana makasu bana bangadiadia donc au moins pena na ba petit bateka la biso ba makelele ba au moins niveau ba okota na biloko na bango na nenga ngulupa est-ce que il veut faire votre bon les images sont là donc pour nous comprendre on comprendra que bato wana mwana effet budget na ye mo mandat semi na effet wana et cause à la 50 000 donc ça vaut $20 il y a que foutre 100 $. Vous ne prenez pas pour des cons. Donc, comparaison, on a bien mandat de détail, comparaison, exact. Mais pour la ngai, na sepeli mingi, ndenge, balandi, devoir. Au moins, devoir, quand et salami après héritier. Et salami après héritier. Donc, pour la ngai, ça d'abord héritier, et puis troisième, les jeunes talents. Donc, pour la ngai, premier, Fally Poupa. Deuxième héritier, troisième quand on est mutabeti troisième naï. À terme ya nini? Na terme ya nyoso. Na plein. Il y a devoir à domicile. Il y a plein. Oh fallait atikaki. Il y a plein. Oh, na lobi no boy. Yo toza. Na lobi na yo papa. Na lobi no boy. Fally Poupa premier. Atiki devoir. Mutali boso ko longola devoir wana. Héritier. Plein ou pas plein. Après Fally qui a joué au stade de Martyrs. Donc, Magama plein autobomona ida bato bakota ko fele. Voilà tout ci. Qui a joué après Fally Poupa. C'est fini. Donc on comprend. Ils ont déjà devoir. Troisième, quatrième paroya. Cinquième paroya. Aomicha premier te après Fally, c'était héritier, deuxième, l'autre elle était troisième et puis après Fuengengola, peut-être quatrième pas. Yoroswag. Tobeti masula classement. Etininga mamona a posé une question oyo. Tolandi biso sur le roi de la forêt. Vidéo sali base d'internet. Dans on a des besoins wanga. La PC plan mote place azali a posé question à l'obi. À mon une application mon réseaux sociaux. Basali classement à stade tout ça. Et tant batangi premier à l'obi batangi avis premier ou rançon accepté. Deuxième, JBM puis en accepté. Troisième, temps batangi, Mouto batanga qui, oué rançon à l'obité. Troisième, les affaires. Donc, oué rançon à salle classement, il y a stade, en termes, il y a Maramoutou, il y a plein, tout. Donc, en fait, on parlait plus en termes, il y a plein, c'est-à-dire, il y a popularité. Oué rançon à l'axi que, dans le stade, il y a confirmé que, en termes de popularité, Mouto a réuni sa population belée dans le stade, il y a un premier. JBM Pianaza deuxième et puis Ferrego la troisième. Quel est votre avis? Ngana okamwa soki ya solo na limite na moni pété. Voilà pena na olo ko na inventé we raso na lobia. Ouais ngana okamwa parce que kulutu na biso na zoki message na ndenge ba kabula na ba internet soki grand frère akende ko beta concert na ba poisson kuna na nzela mai. Alors temps ya ko calculer ce mutaza troisième, deuxième, quatrième, cinquième. Parce que les mêmes dates, papa na moi na babetaki, moi na beti na aile gauche, papa beti na aile droite. Côté kuna papa ke beti la bambisi. Tala pe kotango, faut le aéroport. Ce qu'on a comprendre sur bien. Et puis de deux, kulutu na biso azapenza azapena bon eza babiloko moko eza kolaka ngana ebisio ke na leki versa chuluzi donc bato fo ba tsango na mintu na bango ke non ndenge yoro albi na leki versa chuluzi donc ndeti yo boye ndeti plateau no kitoko boye na yo moko ndeti ngike mienga so ngike mienga miso mona tala ya ba impolible ko so na lobi donc ndeti ngana na bike bon oleki ngike mienga ngande na moni ko leki pour notre la critère atika ko poté lututé ata vélo BMX na kisasa tikate so nota la versa chuluzi azo voyager maza responsable azana bana misala wa pour mukolo mundela obenga na batu na poto batu bazonga para bango siko ke wapi donc mutu ana ndenge na ye azula yango na lobby so il vient lobby bongo monsieur tali pona ndimite ke via ko classer que ye premier papa chéri à deuxième parce que na ndenge ngana ebeli po époque wana
ngana zakana mbila Zénith Olympia de retour stade de Martyrs Lumu Kamba l'homme qui a osé ntabetsa jibe na stade hein plein on notre donc jamais ko lo baké plein mo les gars ya vie ya papa chéri pour ils ont même à rechaper jibe dans la ronde du matin que ba classer vie deuxième troisième pour et taliban so to le bis ko benga nani Roger Ngandwa to Musaka jamais alors vendre la kitcha autant makambo le bien et puis il y a biso que oui bango va être premier après via Betty deuxième je ne pense pas ils ont c'est le classement ya ndenge via la mukelaki sauf que biso ba to mbande ko mona to ebi que via passer un message là ndeti ngala lenga poisson mingi atinde ba to ngendo so mena ba poisson parce que ils ont publicité ba Thomson et ba mbisema côté via Betelaki a Betelaki ba pêcher ma filia ba mbisi bana misana nga bakenda so ba filia ba mbisi côté père actualité nous na évité kaka après nde ba yebsinga ke oh le pour ngai le 24 à la base na yebi kezaki journée moko dédiée na chef de l'état pona makambu ya ba arts martiaux ya fada mwana vous comprenez Jean-Claude Van Damme alandaka petit fali mingi na ba réseaux sociaux donc ayebisaki manager ne Koko Rubenga alukele petit fali alors responsable de petit fali c'est moi donc tant va contacter les amis après les 24 on a 22 heures tant que on passe à la show petit fali matin ça la show dans le sel au carnet dans les amis on a ils allaient pour petit fali au moment petit fali les cas ils bino que na ko beta les 24 na stade pour azalaki invité pas Vandom ndenge total bitumba ya Alien Foreman et ngaka bitumba ya Vandom na Jackie Chan. C'est l'actualité dans la bagarre. Parce que si on va vivre ça classement de... Non, et puis il y a mis ça de faux tu lui dis Venabiso fallait asala les classements il y a génération na bango na ndenge époque na bango. Parce que au moni que babilo comme monsieur landara tel père tel fils. Au moni ba vie déjà ba sangana ki lycée bo sangani. Il y a retour à stade na bango. Et je peux ban. Mon moi n'a pas eu na devoir fallait pour papier qui aye pe na lycée bosanga quand ndenge ba on peut ba hôtel côté ko donc au mona ke babilo monsieur zo rabat mais ce to bito tcha na thème il y a pas photo na ko kota na débat wana to beta débat monsieur baba makama monde to bon boka to na problème parce que tous on a besoin que pena saka fofo kita ya lo so kita nga fona tala babilo ko moko to le bel important mais ya ko legisa tana nga au moins 5 minutes dans le bilan un individu qui a jamais rien apporté na art ya mboka na biso ça veut dire qu'ata trophée moko azoate nomination moko azoate banda bakata musique na poto plus de 15 ans abetate mais nous parlons de quoi? Et quand le concert des jeunes talents, on est en juge. Donc, il y a un de toi vendre. Faites au vendre là, makambo depuis quand il bandaki. Moni badate toi tchana vinae pendant 15 ans ata moko abetete. Qu'est-ce que vous reprochez na Papa Rolls? Non. Papa Rolls. C'est qui ça? Donc la biso Rolls na bien voiture. Papa Rolls azali parmi bandeko balika la ba robenga likala ba. Ah, Jigola Mukolo. Ah, Jigola Mukolo. Ah, Jigola Mukolo azala mutaba kanda makasi po grand frère na bimate na musique. Grand frère na grand frère na bimate. Grand frère na mon ami Bendo. Oh, là il chantait Papa Mbo. Bendo son grand frère, il y a Papa Rolls. Oui, un petit frère na biso. John Mande fou mon un petit frère na biso. Oh. Oui, parce que son grand frère c'était notre collègue. Pendant Nenga Limo Boy. Ndiango moto balba ke poteza cimetière ya mission monga na izana 90% na komo mona ko maso. Watu alimo kabo. Donc amso ba méchant wana azota la siko lelo ke fallait vraiment hein yo bola ta ba boucle moko ba kroko awla to ko la ministre en fonction. Nyo so na pour na fali. Donc ba kanda wana bango tout na ba mwana pétrole yango
Mais sinon, bon, au moins, vous savez, vous savez, lelo ekota comédie trop. Lelo ota la jomo on internet. A katisa mande foloko la li jokwempa. Li jokwempa. No stino mubi. Katisa mande foka stino mubi. Alanda pena stino mubi. Na okata ba favori. Donc, tana tala ba favori na se rappeler na stino. A kata ba nini penza. Mais siko, ana mer ne mo bo akokobara mundele. O asinya pena ke bo finga botonga mumi na ngai. O ilagisa pena ke mutapenga mukanda, mutasonga na vie, nazara moi bien. De son atiki mero mawa. Donc les seuls mutasala honte, y a ba journaliste au bara na poto yewa. Yi puna mutasala ke tout découvrir que mutaba choko nani. Mutaba choko. Pecha ba choko belé o mbebe rouge à la problème ya solo na zolo. Kera soki kera sona. Donc vie ya ba gigolo. Ozomona bato moko boye outi poto mais oyo okota ki Mario na chango. Outi poto mais oyo okota ki Mario na ngiringiri. Donc mona bato moko boye apo omona bango pe balati propre. Na bilamba na bango ba debal et ba HLM ba vandi pe libosa caméra bazo juger bato. Vous comprenez? Après, on va passer à l'analyse mabé. Alors ça l'analyse attaque qui? Mais il faut utiliser ça dans l'analyse, vous avez pas comment. T'es un artiste. Un artiste. De ce que na Congo tango ba Nigeria ba obeta ba Congolais. Bon ba obeta ba Congolais te. Tango ba Nigeria ba obeta Afrique. Tango ba Nigeria ba bando, tango ba petit na biso ba Davido ba bandi. Oh madame Iduro. Ça veut dire que Congo li confini ne beta ki ba Nigeria. Balo ba bango ezaki yoro bona ma people. Nanze moni nzonga sima. Nze mona ti lelo e bunda na balboma bato. E beta kaka comme c'est ma hier. Mwana mama ya bula. Amagena ma bloqué. Yakobena na sema. Ba jera gido comme bloqué. Ye ba from akala mesa la badambo zaka beneza kanenge zaka mokile mobimba batoto ba yebe ba fwenga ba mama. Po ba fwenga ndebi na kanze mo. Donc mutabini sa ba mama yoro. Sikoyo tango zo betelanga masoro na retourne il fait quoi dans la vie? C'est le monsieur qui fait la honte de la presse congolais ou congolaise au diaspora. C'est ce monsieur. Tant que tu vas sur la diaspora, nangala tu peux point de vue nayo depuis un certain temps tu dis que l'artiste est mis balé en bourg en biso basé belé mais on va sa fierté à musique dans biso pays dans le niveau et la diaspora. Nous citons Maître Gims et Dadju depuis un certain temps bazo ba comment ba ambassadeur et Nambour en biso et l'écriture jusqu'à l'analyse nous ça par rapport il y a peut-être Yose là qu'est-ce que baza vraiment présent baza vraiment apporter locaux peut-être pour na yo c'est-à-dire peut-être président Facha Bandro Kanisa pour na bango penser vraiment que bazo ça là bien be faut ba mekape pour améliorer les choses. Bon au moins président Fachi Banda doit pouvoir ngana croire na makambo na ye parce que na monaka aza mutu moko lokola nzambe mutatindela biso ye. Très bien. Et surtout que depuis kaka aboyaka ba signature ba Genève wana alobi no fona tout na base omoni kaka réponse fona tout na base o esala pe bomona un jeune talent Gali Garvey voilà moni pe que premier nzembo na vie azwa inspiration na maloba Fachi Beton fona tout na base nzembo pas liboso fona tout na base donc ozomona ke et ça et puis dans le monde que maloba ya président de la République et ça les musiciens abîment la musique quand on a créé wana fona tout na base nabi non en tout cas président de la République en tout cas toza na mutu moko malamu OK continue tamboka na biso kozala bien mais comme président de la République azaka mutu lokola biso nyonso azana besoin ba soutien na biso azana besoin ya ba ya mabondeli ya makambo belé ya biso peuple donc ayebaki te ke azaki entouré na miyibi petit à petit comme ça na bato ozo découvrir bato zana bango bandoki babimi miyibi babimi bato belé babimi et
il a fait grâce mokili mobimba il découvre que ozaka moyibi ozaka escroc ozaka boye et puis a décanté misusu on a babimité moi to babango ezate au moins déjà tant na mona ba makamba bongo salema na bino en tout cas nzambe azo protéger azana sima papa na biso Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton mais petit à petit nazo talake lelo oyo na komi tuna est-ce que président a kanisaki 2 fois ou 7 fois de baloba na Bible avant ya ko pesa batu bazala comme ambassadeur ya culture en mboka na biso parce que depuis après ça ba titre wana na bato wana basali déjà nini na jeunesse atelo moti alors que j'en ai rien à voir contre ba jeune frère na ngai parce que ba on de baba petit na ngai on comprend donc Nathalie sikoyo bien et puis baba neve na nga parce que père na bango vient na ngai OK donc Nathalie sikoyo te oyebi que lelo pena na kotala caméra na koloba avec tout le respect monsieur le président de la République Fachi Beton mon président soit au tigre de bango passeport tina fin mandat pour ezaka na 5 ans soit récupérer pesa biso soko pesi trop te yoka te ba retirer bato tout baza ba passeport ambassadeur obino boyebi facturer parce que yo ça plus mieux que bango te donc penser que bango bazo mériter tout bazo mériter bon au moins mutu a méritaka et banana na bizaleli et puis na ba geste oyebi point parce que mutu o bazo pesa passeport azana le résident na Congo te ça veut dire qu'à 2 mètres na Congo mutayebi yango te mais ebele ba pesa ba yo kanga na zela to ke malem nani mannequin oyo azaro oyo nyonso yimba Naomi Campbell yo kanga ba pesa az ambassadrice qui ya nene ba pesa yango na Kenya je pense la bosanité ba pesa na Kenya oui Bastar ebele kanga Jean-Claude Van Damme ba pesa za ko zela na expliquer azala nini na mboka zela na expliquer yo Jean-Claude Van Damme kaka tanga ba pesa ki et le on est autour de télé 24 jours parce que bokomaki o te seke mboka mbobo mabiso kaka ceux qui ba jeune talent na biso ba beti concert bokomaki na ba message moko ezaki ezo bangisa bato bokomo menacer bato makasi on comprend mais Jean-Claude Van Damme a tchaki déjà date ne bomo nyango et ou mérité na tout kaka depuis ba misusu bazo ba passeport wana basala lango nini pour la ndetika nena l'équipe pano na lobi que non dans mon pays à l'est du pays guerre ezakuna en tout cas tolingi sous guerre te parce que mongona na biso toyebi discours wana to mesana nango banda kala izela vas-y isa même discours auto yokaka tozo yoka Fali Poupa abanda ko dénoncer makambo wana tangu musicien moko te congolais abandi kolobela makambo wana ba video ezali bandakala bato ba sutoka lelo bali ba dembela na moi gentillesse Fachi baloba que non biso pe toza ba patriage yango monto lingi to non omoni na koloba boye muto ana besoin kosunga mboka awazela te batinda ye motemo ezaka na posa kokaba elakaka mutu te so wana posa kokaba sikondo oza wana okopimela bango tume oza na mama moko ateka peut-être liboso noka awa tanga ozobima okota na voiture otali mpena mare ndenge azaleli ozwi $10 opesi mare mais peut-être cameraman okotaki makolo motemo ekabaka elakaka te soit na promettre te na zelika na pesi mbala moko soit naza nango na pesi yo so ekomi rappelle-moi appelle-moi yebi ke ekendaka mabe kenda bien ekenda na bien te toza wana te poto rappeler
ngai na vanda na festival moko Gaillard na Abidjan na mona journaliste mona otanga kombo te po ba otimbela kaki journaliste moko Gaillard ya monde atalanga pena boya abime oyebi ke ba musicien oyo ba bato moko so ba yo beta na Afrika afo pesa ba ngata ba 20 000 ba 10 000 parce que Afrique ya mboka na bango bango fo ba ke ba mboka bambongo ebele wana pa mindele parce que mindele baza bato oyo bayiba biso nyonso kibomutu richesse ndo et puis navandi ka boye na sa lokola abi bango kuna ndefu bakenda kotaxaka makambo minene parce que bato ape bayiba biso comme lelo bana succès ya ko récupérer ba récupérer en ata na ba cacher na bango mais na mboka na bango so bazongi faut beta kutu ba concert kutu ba charité c'est des gars pena boye babi bon tu foutu le chambre na staff na yo na ba instrument na yo so na ba nini na yo ko liana komela awa donc et puis azongi normal papa na mona ngo pa ba jouer na biso mboka oyibi ke bolingo pesa bato ba concert te abino ebité Versatilize na mona nanu ba tokotanga combien de footballeurs congolais ba pro o baza résident c'est-à-dire o bakana ba parler na kin na bana ba parler te o bana ba parler na kin ba somba ba koza ata 5 te Super bazara so somba lina te bato bayeba te bato ba oyeba papa olinga te bato bayeba comment yoza personne publique o mikotisa wana ngai tana ndo mona maître Gims na mona ke muto yo niveau na tolandeli français na ye à lobby après avoir kokutana président de bapese passeport nga moko na bi niveau émission salaka liboso wana ou à lobby on va voir les industries ba nini festival ba nini ba faut propulser ba na lobby en tout cas tozimutu na et puis à lobby que non dabatine okende do misate Frank Stemaim habité na ko mi ata en tout cas ba inana wa déjà photo bana ba makambo lelo na été soto komi na 3 ans so 4 pona olobano ke eloko moko changer te mais mwana mai aza makasi na komicha ye lelo pe biso pe ba jeune talent ya mboka na biso oyo tuza pe na besoin ba promesse pe ya batuti toyeba déjà nzela yako omoni te mwana ngai aza na États-Unis siko Gaz Fabulous mwana ngai aza na États-Unis Gaz Fabulous mwana mwana ngai kona musique c'est mon fils ne bato mikolo ko makaka ki mutabimisa ye yo bimisa ye mwana ngai sekonde te mwana ngai na États-Unis bon nga pe na komi fiere yo ka mwana en États-Unis Amazon ba Gaz Fabulous te mwana ngai pe bisinga no papa nde na yawa ko bangati parce que yaza pena le tout puissant du rap congolais dans la nenga ba rapper na Congo mobimba so meki na rap kufi ye mutasala ke l'exercice légal ake na politique parce que rap et komaki et kolitro faut ba yoka ba rap asika ozo ko adouci de tempa et Gaz Fabulous ye na pakola fwenge to mona mutu te to la nga na voyager na Gaz Fabulous to voyager to monter les katani biso na 4 bali to mochola buto ko mpe braza to zongiawa bazo bet po ba pesa nzemba petit na ngai betama bazo bude na okotela ka ba DJ moi 20 moi 30 bon na ibisaka ba to 3 mois ebele 2 mois pamba to bina pakola fenge ekanga mokili mobimba. Revenons dans le sujet de la biso ya pour la relobake en tout cas la 5 chef de l'état a récupéré ma passeport a pesinga moko na kopesa nani po ona yebi pena ke azala makasi na communication et puis o afondara le passeport ba kopesa général Makoso a te na lobi na na 2 passeports moko président pesanga moko apesa Sankara. Ça a déjà ça l'émission. N'a pas point de vue na aussi c'est la question. Au général Makoso a parmi les influenceurs il y a ici ivoiriens. À lobby par rapport à la polémique il y a Fally Poupa
Alors, j'ai honte de ce qui se passe au Congo. Comment expliquer ces gens-là ont l'audace de comparer Fally aux musiciens de Kinshasa? Point d'interrogation. Au moment où ces derniers font des grands concerts partout dans le monde et rapportent des disques d'or, platine et grands trophées, je suis content qu'ils soient déjà basés en France et j'aimerais qu'ils changent de nationalité. Général Makoso sur polémique les cas sur Fally Poupa. Comment vous comparer Fally na ba misa Kinshasa? Pendant qu'il y a ça va tourner, na lobby na yo awa changer de nationalité. Na lobaki na yo. Ozongeli ngai. Ozongeli ngai na yebisio awa ke aza incomparable. Lelo papa ya Marcosis aza incomparable. Bo mata bo kita bo mela so bo mi mela so nini so bomba retardé me kabino. Fally Poupa aza incomparable. Donc monde bo mona Fally awa na ba warrior na ye. Fally aza bongo na ba warrior na ye na brasa. Bo mona ki masamba débat tuleki na autre chose. Nenge bo mona kaka ba memba warrior na nenge ba Mali, ya ba Gabon, ya ba Sénégal, ya ba Ghana, ya ba Nigeria, ya ba donc ya ba Afrique du Sud, ya partout. Oyo pona bango na ba mboka baza numéro 1 ya musique ya ka Fally. Malgré ka konate. On a appelé ces raisons parce que nga mo to na talaka ba qui injustice au Fally a akimilaka. Na mboka na biso. Ah papa. Fally alinga mboko ya. Nga na kokangota. Na mbongo Fally anango. Na carnet d'adresse Fally azanango. Na nyoso Fally azanango. Yo ebi ke lelo oyo Congo. Président de la République Penanda Aboye a télémisi Fally awa. Alobi na Fally bon. Bon pona ebi ke da Fally olingate. Fally linga makamba ba politique. Mais ça veut dire que bazu pena passeport ya ba ambassadeur culturel ba pesi Fally. Fally azana no mutu o azana na ba charge moko impossible. Parce que ba musicien na ye faut tala pe ba famille ya ba musicien na ye. Les leçons musicien na ye famille na ye azana problème, Fally faut ka contribuer. Ngamo kutu o naza musicien na été. Naza pire petit na ye, son jeune frère, mais ce qui ngamo na problème na famille, Fally ka. Siko ya kotala déjà makambo ya sala kawana. Ya kotala ki charité o ya sala ka lisusu en dehors nanu ya ba musicien. Ya na peuple kaka nanu. Niveau ya ki charité o sala. O kuna bakangi ba mama moko boye banda babota bazanga ba facture ba $200 et ba $100 akende kuna bimisi 100 200 mama akende boye atini ba ambulance akende boye asali boye alors que azakaka un simple individu qui se bat comme les autres mais azana motema oya kolia na bato oya ko partager na bato ngai na place à Fally général Makoso ana raison ngala changer kala. En tout cas, merci. Merci beaucoup. La place de King of King, le guide suprême. Il y a musique africaine. Congo Karate. Pour Congo, il y a Congo, il y a un pays. Il faut baquer ça, Brazza, Sénégal, Nabanine. Donc, actuellement, guide Nabiso, wana Fally, wana. Ce qui va le bid. Donc, Azamutu Oyo, Fally Ndazawana, Azamutu Oyo, Arayi Pena Mutu, au monde de la Nigeria. Il fallait me battre la garde républicaine. Battre la garde. On a qu'un an à Davido, bah invité à parler Davido, pas Davido n'a pas na massabo. A peine ba commando, on est tout le monde en deux tiers à Chikata. N'a pas l'air. Parce que gouvernement et puis que ça la vanité. Donc Fally à cause d'un projet où ils ont c'est là $2 millions, $3 millions pas précis. Gouvernement précis. Et puis si malamo ça coûte éima parce que ba mutuna makambo o ya sala kana ndenge na ye au gouvernement etindi ete o pe et puis mais azo sala parce que ce qui te pesier
alors ça encore mieux et plus. Vous comprenez? Donc je pense que makambu Joana lobby, Joana za muto atanga mingi et puis aza muto oyo asala makambu na sentimenté et puis na yebisa bino de lelo. Joana nano alia 1 franc. Il a fallu pour pâter. Voilà. Pour naloba pour ayakoloba makambu ke no ba lesaka ye yango moni aloba makambu kaka pour aller moi chweke. Nzambo otalanga likolo. A pire masalanga. Makoso masalanga ya blague te. De son ana bidja pena ya blague te. Ya koloba kutate. Donc to la mugi to ba soirée na biso to ça ba vie na biso do masalanga pena so ba benge suko oyoka pena ya yoro. Masalanga. Donc akoloba likam na ba sentiment te atali kaka ke amiyo ki soni. Comment vous comparer Fali? Parce que motoko la Fali to zana moko wana au lieu to kene nangona komi qui dit ça. Papa, l'humilité procède de la gloire. Voilà, merci beaucoup Yoro Swag. Bonne nouvelle pour la bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na ekosala bino. Bonne nouvelle ezani neza masolo ya vie. Awa bozomona naza na makadam oyo yo yango ne memaka biso ti na Maluku centre. Et memaka biso na Maluku centre, c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba. Oyo nzela muso eke mbaka na tiba nzela banundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre. Lisolo ezali espace oyo bomoni eza na nsima na nga oyo ezali bongo concession bazo kata mapangu 20/20. Oyo ezali opportunité kitoko mpona bino. Pourquoi? Parce que mapangu mingi toya kosombaka awa na bamaluka kote ya Maluku awa ezaka mingi fo kota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko eza ke nde botomona mituka ezoleka awa. Donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na dari mpo tomona yango bien. C'est-à-dire concession na biso ebandi na makadam oyo donc nde toza awa ebandi awa tokitango ti na sekuna moko kitango sekuna ya sango kitoko nango eza ke toza mpe kaka na makadam. Donc toza eza arc. Donc arc nyonso wana epesi etali makadam ekiti sikoyo ti na se boye 20/20 $4,500 américains. $4,500 américains ozwi lopango na yo 20/20. Bandeko mingi bakoma koloba ngala osoma lopango na Maluku na renovana na Maluku te. Botala erreur bosalaka. Lelo investissement eleki mabele eza te partout dans le monde. Muto akosoma lopango na ye $4,500 awa. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le gars teka yango oteka sous 4,500 te. Alors que mbongo yo bomi na banque, soko 25 ozaki 4,500, soko eza compte courant, après une année okuta yango ekomi peut-être $1,000. Soko eza compte épargne, peut-être babakiselo $10. Mais awa kaka 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi mbala moko bénéfice ekomi ya yo parce que eza pe na cadre investissement. Donc pona bandeko baza na posa kotonga bandaku na bango ya ba rêve na bango parce que lelo Kinshasa ezofungwama. Pourquoi pas kotonga ndaku ya rêve na yo nengo lingaka lupango no ezala? Pourquoi pas kobomba mbongo na yo na mabele parce que ebilobi nini ekozala te? Et surtout que les espaces sont déjà développés, bandeko mingi baza na bandaku awa basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi. Donc awa tozali pona ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala na avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hotel Tenazia. Donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pona kopesa bino ba explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya telefone na ba numéro oyo bomoni toteli bino na se. Visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pona boya ko faire visiter bino esika na bino. Ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya pamba. Donc 229 parcelles ya pamba ndeza awa na kati ya concession oyo eza opportunité pona parce que oza tout près ya makadam. Donc makadam ozomona oyo soko continuer tout droit oketi na Malukuville.
Donc toza Malukuville les moi musika na sika biso tozali. Welela ndeko sika ozali na poto partout même na Kinshasa awa. Yaka kosomba mabele na yo tonganda kuna ya rêve. To yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobby yo kaka ndeko bénéficier. Donc pour plus de contact na lobi benga biso to boya na bureau na biso boko sepela. Merci. Un élément très important, la ngana bakisela bino ezali ke ba mapangu nyonso eza awa eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sombi lupangu na yo mbala moko na kati ya contrat bazo sela yo oza dans numéro na yo ya cadastre o kende déjà kolandela makambo na yo. Donc eza te ko sombi lupangu obani suko lugo ba ndenge nini kolandela non. Donc ba parcelle tout eza tous les 229 parcelles eza na ba numéro nango déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir, pour que plus tard, Ebotelayo va bénéficier à Malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau de Libino Yango pour l'année 2023. Merci. Voilà, merci beaucoup Yorobo Swag pour l'intervention na yo toujours solo là et nanga tout na susuli kamnini na bosolo na politique parce que j'ai eu le temps au talatramo babiloko et comme j'ai eu l'occasion de écouter lelo nanga ça peut pas na zo réaction na yo na émission qu'est-ce qui se passe na bosolo na politique. Bon, en tout cas, je pense que bosolo na politique oyo ndengo tangi komboana au début to yebaki kizaki bongo mais petit à petit tozomona ke ekomi ko tengama ekomi pena bosoto. Alors moni place bosoto ezali légende lokola Fally Ipupa ako kende ko sala ba émission place bosoto ezali te. C'est quelqu'un qui se respecte. Fally Ipupa ayebi joana te atanga na kombo na été abetana le solo na été biso nan to benga été to bité yambela biso Fally to Fally alobaki ana posa le caché non to benga été non to lobane pe le wote azona no message dit badia tete ni faire gagner la merveille ni ejiki tenge ni ata koko dilaso ni ata B50 azwati mais to kamo kaka bon matin batindeli biso ba vidéo tata wana azoko humilier ba artiste ya mboka ope ya mikolo peut-être sur ba recadra qui était ngana ko yebisa ye omoni ezako la nga yorobo ko yana ngana kisasa bato yebito yamba yorobo lokola kadogo libérateur attention na comme Michael Jackson ezana bato lelo o babenga nga yorobo te ba prêtre babenga nga kaka kadogo mutoko la vena nga pius mabilo le sauveur amu amba abenga nga kadogo bongo pesa ba titre nyonso abenga nga kadogo donc vena ngai kazali nyembo abenga nga kadogo na ye wa ibaki. Donc ndingi yepe koya na ye na media mutamemela biso ye Aisha Okoko ayaki po azala kola mote ya bopikiliki ayela biso ba mélange ba makasu ya bangadiadia ya ba makambo ebele ya bopiki yepe na to ebaki ke azala makasi na publicité biloko nde mukila ko découvrir
Bah, te découvrir quand on était, ah, y'a qui chata magolo, ah, y'a plus bon. Donc, si il y a comme on petit à petit, vient à biso zacle, trop on est kuna. Petit à petit, makamuto le cas yemo yebi. Yemo wasala ba témoignage que partageons le cas, bazo matsa ba facture, au début ba bandaki bien, ba makamuto tourner ba doloba. Il est remonté limité sur internet. Ils ont parcours à Moutou na vie depuis son. Voilà, ce qu'on moni parcours à Moutou pour nasko ko comme na audace ya lelo ke ozana moi considération au bato ba komo pesa yo sikoyo obosani ke mato ele kaka Moutou te et comité na ba niveau wana monsieur wana ya bosoto na politique il peut pas se permettre à citer le nom de Fally. Il sait très bien que Fally Poupa c'est pas son ami, ils se connaissent pas. Fally Poupa aza artiste ya mboka osa la fierté il peut aza mutu osa la makambo na ndengi na. Mais ceux qui ndenga kotaki na ligne na ba musicien donc aye komi tika na ligne na biso de komi ba balle perdue tant que asimba ki makambo na biso te mutu mo nga calculer azati. Mais ndenga mi kotisi ye mo na makadam na biso aye baké mutu akobikisa ozala te. Parce que na minute na yo, je regarde la caméra et puis na pesi ordre en tant que chef d'état-major, il y a tous les warriors du monde, batu nyoso warrior nyoso o avandaka na Congo, o avandaka na diaspora, oyo alandaka émission wana bosoto na politique, à se désabonner. Voilà campagne au sein là. Non, biso soko manqué, au moni warrior toi famille. Toi na roi na biso. Puis on a la continuité dans biso. On a un chef d'état-major nommé par les kings devant les yeux du monde entier. Sikoyo, ma kamso su king a kobeta kara, mais famille ou ailleurs le que non mo kondi oyo toko kolekisa monte. Faut agir. Au tali ba propos, so tali ke bazana raison bango, o sali bango balingi. So na moni ke baza na raison te ngam tu na robundela li solo apona batte il va peut-être mabe ezaki boete mais na kotala ba propos na benga bango te ba solo la kutu na ngate na tika nanu ko inviter mission mote papa ba mission ni oya yamana ni na ba mission to ya yamana ni ne basila yo ka sa yamana nani oya yamba funo ba propose ngaje kayo te mais na peso exemple ba politicien o ba le kana bosoto na politique ba miibi ba bato ba kenda ko se défendre ba kana bango ya kimuibi un vrai politicien un vrai politicien ezalaka vision yo kanga na expliquer yo ezalaka ni papa Congo eza biso tout te mais retraité mutu non te mutu akenda ko se défendre ceux qui déjà comme on est bimi na bosoto. Il y a des gens dans politique. Si on continue dans bosoto, bango faut pas inviter pour se défendre. Donc yo kaki to vérifier ki, to mona ki ke versa chuluzi comme on bimi kuna na bosoto, o yibaki parmi mi ba ibeki mo. Yo lo bini. O bandit, o moni biso to zalaki, mo konzana ba chalaki, mo ta ko se défendre. Mais vous se défendre. Mais ça émission. Na explication nini? Non, mais il y a des débats qui se font là. Mais papa, yo kasi bakonzi nyoso na émission de la émission lelo. Papa, ministre appelé actualité. Actualité ni na ça. Na émission na yi. Oyebi mbali boso na kana gazejo. Ezaka mukolo atouchaka la personne de Joseph Kabila. Wana grand frère na ngazi. A promotion na nga. Yo wasinga na romona un individu comme il y a manqué respect. Toi, Nicolas. Donc, ayami mutunaye basali ba lobbying na bango ba betting system. Bato siko mukile ta la bango. Yo wasi bato tu bazana ka poto poni. Non. Totali ka ke émission e bandaki bien et baby déjà.
Et comme il bosse dans la politique. Et heureusement, maman que je salue, maman Olive Lembe, mbalali bosso, na mwana moi ça peut ça ordre na mwana mobali. Boubongi samaloba na bino. Na 24 heures, après on une semaine. Sur le bain, na 2 heures d'ité, ça m'a 2 heures d'ité. Pour 24 heures, après bango, ba changea, ba bengana, ba bandela émission, pour la caméra, bouto ça, bango. On a moi si. Parce que celui vieux, il va s'y faire un bien. Ah ben, dit yorobo, allez, fais-moi ça. Parce que biso to bato mo ce que le longtemps là que aïe quand on a habité sur la ville Meka ba lo ba à côté li puis vient là. Parce que sénateur a venu bo moné mo matabo c'est un cadeau. Un cadeau comme moi. Et puis promotion na. Donc ça simbi eza go simbi ngai. Ele bozala ne wana ba solo betamara wana o azara congolais te azara rwandais ba solo pe wana ba no betamara na bitu na ra mo te wana ezala ba logique wana yaka ba logique à lelo nde to mona ki ba bunyo le belé ba yaki pour ba déstabiliser identité ya Fachi Beton au mona pe mi bando ke belé ba bimaka mais tant atanga kuna te boete tant na bozala kadogo te faut le batata yena campagne spéciale na campagne spéciale ba wana mwana musée oui que wana venanga témoignage aux hommes na oyeba bongo te ndenge nini papa so oza vrai kadogo oyebi ke o mwana prêtre ya prêtre biso tout poni nga ba grand frère na ngai parce que Laurent Désiré Kabila aza papa oyo abande ko kabolate na bana nae biologique na ba kadogo oyo ya bokolaka bango tu akomisa bango bana ndenge moko o kama kutu biso ba kadogo tozo ba kado tozo ba biloko kutu ko leka na bana biologique ozo comprendre donc pour na ngai famille wana mobimba baza kwa famille nanga parce que nakola nga bango bada Agatha bada Miss bada Rouge ba Salomé ba Laurence ba tout da Joséphine ba pena famille nanga mais yo ebiga na vie tango ba démobiliser biso na armée o eloko kaka na regrettaka pas sénateur à vie le père de la démocratie. Après, la politique. Parce que, tant qu'on a partagé le pouvoir, na 4 vice-présidents. On a bien via Maëne, à l'unité Makile Tanga, à Sololi. À qui n'a pas pu n'en Solola. Ma cambuto dans ça, on peut l'intérêt mboka. Mais les oyo, a comprendre que biso mususu ba petit na ye oyo toujours à venir côté na été parce que ayo kaka ba les venants au moment to zala ika ndenge to yaki ndenge to yaka wana ndenge to zala soudé wana voilà fa to zala ka bon mais tant ba les venants ba côté na système yo bika ka venant bomara aya be keba oyo nzo ande yemo makambo wana pe ba nga ba la Fachi. Heureusement que Fachi a pena mwana munuba solo azapena bandeko balingaka ya solo ya mbongo te lelo tokomo comprendre ngo ba maloba tout bafingaka Fachi ne bandeli atanga na université wana te okuta sala boy ileka ekoma lisolo bango tout bakoma na ba fonction voilà atanga tout ba na lisolo ko saleka bango tout bakoma otambola na ba jeep voilà mais lelo oyo photo ebake le Congo ça nous appartient et c'est nous la jeunesse qui va représenter le Congo valablement aujourd'hui. Pas même demain. Parce que le lot na Bisayo, en 2023, tout ça, ils ont des jeunes locaux là, Didier Kamere. Didier Kamere. Le lot est Bisso. Continue dans le mouvement. Autant là-bas, Serge Bat, le Kwebo. Na kata mouvement. Autant là-bas, le là-bas, Junior Mobilou. Parce que tu es l'uni pour la jeune. Tu l'uni ma kamba ba papa te,
tolingi te ezala keno tu sais mukulu mpe usaku nabika bemakamba kala wana tolingi sute. Cette fois-ci ba universitaire ebele ya IPC basisa na économie baza misala te ebele ya ba ista baluka misala campus na biso inikini kolobate. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés. On garde Fachi Béton, mais on chasse tout le monde. Merci beaucoup, Yoroboso. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je pense que tout ça, il partage à Bisso. Moi, Bambo, tu es aussi na Bisso, Yorobo. Tu es déjà très belé. Bambo, tu es aussi à la Bisso. Donc, tu vas la tourner là, Bambo. Les peuples congolais a trop souffert à cause de Kimi Yibi, ma ministre. Il y a pas PDG, Yibi, ma gouverneur. Désormais, c'est fini. Pépé na Fachi Béton, Bogo Oumela, Deboko Longwa. Yo, oh Yibi au PMI. Nous avons nos systèmes. Voilà. Il y aura aussi avant que ça va monter, on a côté à Bruno, Kota. Bruno à Kota. Donc, Bandego Mingi, oui, vas-y. Bandego Mingi, vas-y, welcome. Voilà, donc on a côté à oui, beaucoup de la Bruno. Bruno, je pense que Bandego Belé, au Sepeli, na nenge to sali plateau na biso. Yorobo, pardon, puis ça me souvient. Ouais, vas-y, mon frère. Donc, au Sepeli, na nenge to sali plateau. Plateau est tellement bien. Et c'est grâce à l'équipe Oyo, Home Design, comment il y a Home Design et Rénovation. Voilà, donc on est battu, ma Pessibiso beauté, il y a plateau Oyo, donc Vincent, Pessara numéro bateau, on a passé la rabie Moussa Nandako, donc tous les deux plateaux au moins tout ça, c'est grâce à eux, malgré non peut aussi citer mais tout bandika rapport, ko banane ben dans Makambu, Bruno, Bandoba Otarabino, Neni ba rejoindre Bino pour nous voir la Moussa là. Pour nous joindre biso na musala kitoko ba plateau kitoko donc tout ça na page Facebook, Instagram, TikTok donc mais contact na biso za plus 243 089 86 26 522 donc son bobengi biso ozo biso. Non, faut bandela sous. Bandela numéro donc plus 243 89 86 26 522 donc numéro na biso bureau et besoin l'adresse place va rejoindre une adresse mo ndako ba bino oui adresse ezali plus na Bomboma 86 Bomboma numéro 86 na commune à Kasavubu Bomboma 86 en diagonale référence c'est ça hôtel lycée Motema Pico Bomboma 86 donc na commune à Kasavubu numéro ba pesi bobenga bango pour na design intérieur tout le barrage en général décoration intérieure banda pour na bino menuiserie tout en tout cas ma salle nyonso électricité peinture donc menuiserie donc déco intérieur voilà. Intérieur donc tout non en tout cas à part au monde abonnement si je vous confirme que bobenga bango et nzamba pambola bio tant au monde abonné ba jeune mais vous ça musala kitoko boye en tout cas voilà. Voilà donc voilà bandeko na biso ba jeune bazo travailler dans beauté au monde à plateau oyo ba bozala banda on est dans lobby bo hésiter te yo soit to comme na suka émission na biso venant baloyo mboto pesi na banani puis message à suka ba tout batalio. Non, na pesi na mbote na ba warrior nyoso. Avant tout, la famille warrior d'abord. Quand on a dit ma famille c'est les warriors d'abord avant tout. Donc mbote na ba warrior nyoso, il y a monde entier. Au Balandi Bisso, c'est votre chef d'état-major. De partout où vous nous suivez, restez tranquillement, restons sur nos objectifs. Donc, regardons seulement ce qu'on a comme projet. La chanson Nous deux, la chanson featuring Fali Poupa Mokobe vient de sortir. Tous allez regarder. À part ça, on a des productions. Vous-même, vous savez que You Arena est en train d'arriver. On est plus concentré sur ce genre de choses. Et puis, continuez toujours à consommer Formule 7. Et puis, je salue ma famille biologique, ma maman, mes frères, mes soeurs, mes cousines, mes enfants. Là où repose mon cœur à ce moment, Lou Swag, je la salue.
Et puis, je salue le monde entier. Je sais que Paris La Défense, Arena, attend Yoro, attend Petit Fali. On arrive. Calmez-vous. Restons concentrés sur nos objectifs, s'il vous plaît. Donc, Tochi Kanabiso Makambu Yaba. Oh, Toyokaki. Oh, Bazo comparé. Oh, tous les qui s'attendent. To perdre énergie na bisoté. To perdre écoute tout la biso à ta seconde de moroté. Bisoto ebike. Toza Kaka na le meilleur qu'on appelle King of King. Le guide suprême Fali Poupa de la musique africaine tout entière. Donc, restons ensemble. Maintenant, je salue les autorités. Boss David Mangaya, boss de Young Man. Là où repose le cœur de Fanny Chis. Et puis, na Bossanité, na Kouka César. Michael Djira, toi 7 étoiles, monsieur. Mon papa Raoul Ominga R.O. le grand monnaie. Et puis, je salue Samba Bachili. Samba Bachili. Africa Puissance. ADS. Samba Bachili. Sur le très puissance. Samba Bachili. Samba Bachili Bacho. Mon papa, partout où vous vous trouvez en ce moment, je te salue et je te resalue. Vous et toute votre famille, commençant par Wanta Bacho, Wanta Bachili, et puis Kaba, Ousmane, et puis Tramé, je te salue aussi. La Côte d'Ivoire, je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous ce 12 août au Palais de la Culture. Je vais venir soutenir mon frère Safarel Obiang Safking. Donc, à l'hommage toujours de Daishikan, DJ Arafat, 4 ans déjà, on va framponner ça. Je serai là-bas avec vous, il n'y a pas l'homme. Donc, apprêtez-vous en conséquence. Verrez, on va danser. Mami. Siri Massouli, mon président, Serge Amour honorable, et puis Papi Nabila. Toute la famille, la ville est contrôlée. Je vous salue. Je salue mes proches. Déborah Chilombo, je te salue. Je salue mon grand frère, mon papa, mon parrain, celui qui s'appelle Jack Boy. Autrement dit, Jack Tshisekedi. Le baron Chimini, Christachis, il y a Lili Louman de LLD et toute la famille. Sans oublier mon vieux John Mwamba. Donc, je vous salue tous. Voilà. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yorobo Swag. J'ai oublié Patron Bogos. Abedachou. Patron Bogos. Merci beaucoup, Yorobo Swag. Patron Bogos. Merci à David Ouattessa. Merci à Osama. Merci à Paouz et J'ai oublié Patron Bogos avec Anthony Chis, l'héritier du trône. Très bien. Tanguy Pissoulendou, Mbote Belé na Kulutu Nangai, bâti service et merci à Maman Gel Bouilly, Kendi, Winner Star Cargo, Masalanga Gigal, Herman Ngumba et pour la bandeko bazala pour ça moi tour en Angleterre, vous contactez Vincent na Ochabino, na Pesabino numéro à Moutou à Osungabino pour que vous avez visa accompagner parce que le l'agence c'est pas visa mais accompagner rapport moto sur visa. Donc contactez-moi pour na Pesabino numéro à Moutaro Sungabino. Merci la bande tout. Yo merci beaucoup pour na yo on a il on est ensemble sur Mangeloni Consola. Nani Moutaro Bilamba na Braza Gay Mamadou. Après ce mot Gay Mamadou. L'ami des 6 Molongo. Merci beaucoup bye. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique ou ça la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude
Et puis bakisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire eza na ba autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka. Bakisi oyo tozo produire na CRMTA ekoki kokomama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour quoi associer gel douche, pour le traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons des cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous api na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso ya libumu. Tous allons na kiss na biso diazostimile, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque ya libido, azoospermie. Tous allons na kiss na biso zingenalis, supo na comprimé. Vous allez traiter différentes formes, il y a hémorroïdes internes et externes, ils allez régulariser le cycle, il y a maman, vous allez na kiss na biso sensifos, vous allez kiss il y a malaria, présenté sous forme il y a sirop na comprimé, vous allez na kiss na biso méamycine crème, vous allez traiter différentes formes, il y a maladie, ou il y a ploposo, mycose, ou c'est la na makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Nous avons des Diazolex, ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, ils allaient pommade tomolingo ya papa na biso tondele diazolo, nous allons na méamycine crème ndenge na tamaki, nous allons na allium, ils allaient kiss na biso ya tension, ils allaient traiter hypertension, nous allons na borex, ils allaient bomba système ya papa, ils allaient komisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali ko traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya bota. Vous allez payer na diabétine ou ils allaient kiss na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso ou ils allaient neutraliser poison na kati ya makila.